toza na réseaux sociaux tokutanaka na baka ya récupérer compte très fréquemment. Ok, alors une façon ya éviter la situation oyo o perdre compte na yo ya important oyo banayi peut-être kokotisela yo mbongo compte na yo ya réseaux sociaux. Une façon ya éviter ko perdre yango ezali kozala na ba appareil moko ou mibale ou misato appareil habituel et pas on se connecta déjà mais yango ekobunga te parce que otambolaka nango te et obomba yango bien okozala nango au minimum 2. Ok, yango sikoyo ekoservir yo na ko se reconnecter pona ko mipesa accès na biloko na yo. Très souvent ekomaka obligatoire, il faut oleka na canal wana pona ko accéder na compte na yo songolo to pakala ya plateforme moko quelconque. Ok, alors appareil reconnu bakoki babenga yango bongo appareil de confiance, appareil déjà utilisé, appareil familier, donc terme nyonso téléphone habituel. Donc appareil wana balobi te ke se connecter kaka et puis esili non ozokotaka fréquemment pona ezala à la page omoni soko réinitialiser ngo okoti lisusu pona donc ba trace kubunga omoni. Donc c'est ça, eza te ke se connecta et va nango wana non o se connectaka fréquemment pona bango kuna bazala na information wana ke osalelaka yango, même si rôle nango ezali juste pona o perdre jamais définitivement ba compte na yo. Donc changer ba mot de passe ba nini des fois ekomaka très difficile ou impossible sans appareil habituel. Kozulia mon réseaux sociaux eza elengi eza bien mais ko garantir que compte na yo eza ya yo eza na ba précaution ebele oyo il faut ozwa ko compter que na kosunga yo o récupérer. Bon, na poser quelques questions et très souvent na ko entamer même pas démarche yango parce que voilà mingi et aboutisaka na eloko te kobenga tango makambo nyonso eza nano bien pona ko éviter ba situation ya bongo ou bien ko éviter pirate na kofutisa yo mais au moins ozala donc na moi garantie moko boye ke oza dans les bons na opesa pe ba directive. Donc c'est ça, je suis Masolo ya Jonas.